www.potonapoto 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 Léa Ndaya Pakitangwi Nanunzongo. Je t'aime beaucoup, bébé, tu es à moi. Laetitia Mélodie nazo comprendre lobango te madembo akei wapi mbeto bolingo ebonga bato mibale natikali ngai moko Madembo Kalema papa mama babotanga bakufa bakoma eskelete na lilita ye ngai mpe nazokufa mpo na bolingwa madembo mame Blaise Uta deception kati misisa bomoi makila nzoto nyonso esopani kasi dembo akoyi koyokela ngai mawa ye Natasha Anelia ndambo bolingo no madembo koki osomba na vi na ngai pene na yo sheri mabe ekoki koya. Voilà, bonsoir fidèles téléspectateurs, bonsoir à toutes les téléspectateurs de Poto na Poto, téléspectateurs tout balingaka Laetitia Midi balingaka émission Rendez-vous des étoiles présentée par Laetitia Midi, la patronat LM Oroboy en wasa mukilina e. Oboy la patronat sa mukilina o. So lingito la liponya libela kolamuka lisute. Voilà, merci beaucoup à l'équipe Nene à 3W Poto na Poto. Merci beaucoup à Lamine Dovo, Babi, Moko, Likonzi, Nabango. Et pourquoi pas Serge Kassiam. Veut dire, non, elle est mon mère, Serge Kassiam, mon sa mère. Merci beaucoup Alpha Sage, Papa Nezekiel. Alpha Sage, Papa Nezekiel, merci beaucoup. Beauté image, Ozawa, puis non, Lukayo, beauté image, monanité, beauté image, Zala bien. Voilà, merci beaucoup na tout baza branché, merci beaucoup na papa na Emiliana comme si beaucoup te bureau si beaucoup te motema Laetitia Midi oboyo sa mukili na orande na oloba babi o poto na poto veut dire lengi émission na mino Rendez-vous des étoiles présentée par Ngamoko veut dire la patronat et quoi. Merci beaucoup na tonton Gelor Congolo makila ba champion autrement dit race des vainqueurs. Merci beaucoup na tout bakoza branché président Hilaire Bopé Yves Konzi un américain perdu au Congo Kinshasa babi vous a toujours branché kandenge zalara na 3W Poto na Poto pourquoi pas Segembangu garçon complet quoi on a ce tonton Emiliana ma oncle Emiliana va l'équipe tellement belé quoi. Voilà fidèles téléspectateurs nega na Sarabino nga Laetitia Midi na tambola po musana nga ifiko tambola na lisangu toye luka sous artiste et musicien parce que émission au Rendez-vous des étoiles et yambela bino ka artiste parce que bon on va vraiment étoile émission toye Rolanda sous artiste et musicien to bitani ma solo parcours et l'équipe mulai maras toyo ka o kuna o alungwe o akomiwe o asalelo na moko veut dire to découvrir ensemble ngana bino boye billet à beti trop atamboli na ba orchestre mo ebele mais lelo skoto solana parce que mwa tout bango no surtout ba komika so alunga sali mwa borna alunga sali mwa simanda kuna donc oye parce que passe mwa simanda kuna quoi vedi boza ya sepela boza vome belé to poussa na ti esika invité na biso azali comme ça to zoaé c'est parti. Voilà fidèles téléspectateurs na sivino to poussa na vedi to poussa na veut dire comment qu'il est vraiment hiver veut dire ma lille la patronat vraiment ma lille kalata osenga mo secours mo boye et rejoindre quoi tozo avancer teska invité na misa zali to betani ma solo to solo na ye boye bié bo découvrir na cette émission oyo boye bi na mino ye mais bo découvrir pe na kata Rendez-vous des étoiles. Bonsoir Gémeros. Bonsoir. Ça va? Tranquille.
Choisi la première fois dans l'émission Rendez-vous des étoiles. Impressionné les animes par rapport à l'émission. Impressionnant les que vrai chéri. Nous avons une équipe au grand complet, le matériel bien. En tout cas, félicitations. Bokendega Liboso quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci pour comprendre invité la bino bomoni Gémérose. Voilà tout cela Gémérose. Gémérose c'est tout un parcours les amants moulaï. Tous autres amingité parce que tu as vu que ça ma préparation makamna yo ba clip bani et Gémérose ozaki na maison mais plutôt dernière. Ozaki est pas ya Blaise Bouloye, les marquis Gémérose comme maison mère. Ba parcours ananya ça pourquoi? Ouais, parcours wana nakoloba esaka mokano ya Nzambe pour ndenge yo moka ucholoba que surtout bando loba bena moulai donc na banda ce il faut koma ko fêter na si ba 20e année ya carrière auto bandi na ba internat na ba Nzambi tuye ba orchestre ya ba quartier ndenge sala kaka ba Blaise Boula Mikili Pondération 8 les marquis les rois de la forêt maison mère na minito siko Zaka ndenge Nzamba tambusa ngaka na kalikila ngote me emema ngaka emema ngaka mais olungwe ya ba Blaise wote otuna te ya ba les marquis te otuna te et là on est sala que lungwa maison mère merci comme on est temps haute comme la vitesse moge il faut mututu ka kende vitesse ngo siko eza bena il faut to koma ko solo la pour na communauté na deuxième page mais yo pe leader respect na yo. C'est la première fois, tout ça l'émission. Pour normal, tant à expliquer maintenant les pourquoi, le moins bonabo. Réalité, ça que je me à Coli, na côté musique, na HP. A comme papa. Donc, à comment déjà papa. Leader. Ce qu'on a minito, ouais, bah petit nanga staff nanga la maman sanga ba nga robé nga leader. Tu vas le voir yo tonton générose. Yves Konzi, bah oui tonton générose. Donc, vous appelez Gémérose dans votre union. Donc, ton Gémérose, à la minute, à Tigalié Moro, Siko, à Salapé, ou à Kosala. Siko Gémérose, aux en studio, aux en préparé, ni aux en andaku, Gémérose au Sani. Ouais, donc, au moni, depuis na Longwa na Kin, j'avais fait 2 mois na Kin, histoire, il y a qu'on préparait pour ma camusous. Mais je me suis dit, nako bandanyo sote sana ya pe na poto na kuta na ba massa neti ba mena kaluji ba Serge Kadilu ba massa na nga koto ba Olivier Pelancoy na ya pe na kuta na bango ba pichu masobo to yeba ne nini po soki na nga mo em super na rolo ba inatika na mais sana bato ba linga ka vo na ngeza la toujours ba yo ka ne na yembaka fa na kuta na bango to so na yaki pe to sololi à part wana na ba next studio na niveau kin na ye awa na zo continuer nango ko sala ka ba boulot. Mais dans peu de temps, sur 2 ou 3 semaines, on a balancé une chanson promotionnelle, histoire, il y a tout ça, les temps de préparer, tout ça, mais il y a un et ça a plaisir. Claudette Mujinga, Clo Babi Solo, Lozo Solarate, Babi Nzembo ça le plaisir, pourquoi pas Tanti Bernadette Mangala, Motema Papa Polé Banda, et ça plaisir, n'a pas été belé, Constance Moala, Motema Papa David Moala. Ah, extrait, oh, Nazo Bimisa, ouais, titre, non, ça, quartier 1. Mutuka nanga pesaka 70 kilos, yayo mutuka pesaka 40 kilos, Anto salaka 110 kilos. 13 ans pour tout. On met ça dans le quartier 6, dans le quartier 7. Et si Kabilenge lalaka, ça fait déjà 3 mois. Comme il y a qui sont dans le quartier 1, Yonden Chofa. Voilà, merci beaucoup. Et puis, ça plaisir, on a battu Bélé Bazan Ndaku, et ça c'est Sabino. Pourquoi pas maman chérie, Espérance, maman Klunta dit là. Pourquoi quartier? Oui, mais quartier, aux hommes Angeli. Maintenant que c'est le roi, Igemaye, Bedi Masidi, Babero, c'est vos côtés. Il faut manger. On a base Anji. Tchangou. Donc, quartier 1. Donc, quartier 1, c'est RB, ma va comprendre le pénal. Donc, quartier 1, c'est ça. Tout le monde, au moins, tout le monde qui est dans quartier 1. Tout le monde est dans quartier 3. Ce qui dépend de Gara, Nayo, au préféré, Mouton qui est dans quartier 1. Ou bien qui est dans le quartier 3, ou bien qui est dans 6. Donc, te développer en haut.
Nayembe les frères Nangai, les grands Diogo Trésor pour tout, et si vous allez n'a pas sur Bambote, donc voilà, donc quartier 1, ils ont raraillé. Pour ambiance, mususu na lo bilaming ambiance. Ambiance mususu. Mais ambiance peut comme la couleur à Gimbuta. Kasi Kimbuta siko na nenga changu na nena yebela ngo kanga 1 à 2. Ah bon? Ngam pour travailler dans le secteur. Siko eza netika ke mère a déclaré pas père. Père ça fait 3 mois. Ah mais meka na ambiance ya quartier 1. Ok, mère place on a besoin ba kindata na moi kinkole. Ermo ba kinde pe na bloc, ba kindata moi na ngwasuma, tu vois? Mais yé père a soda match na mutuka. So il va comme dans la quartier à garer. Voilà. Voilà, merci beaucoup Gémérose. Merci beaucoup même. Gémérose aussi ça les album, les maxi single. Ouais, les albums, donc album titre nango ça normal. Normal. Donc, quartier c'est juste une chanson où on a tiré na katia album où on a toujours en plein baboulot au salango album is normal. Ils a cette chanson dans le ngoliga mokona nous na chapeau moni ça faisait un bon moment ndenge mukilelinga yokanga ezwa pena temps na yokanga pena isouté. Je me suis dit que na chana no moko na zongisa mon esprit oyo ya Gémérose ndenge balingaka azala ndenge balingaka ayemba yango ba bona chana no quartier 1 le temps je suis en train de continuer. Gémérose azana orchestre na kin Gémérose aye poto aye aussi ça nini clip na ye makamne nyonso o azo préparer pour na ba studio banzembo na ye ba promotion na ye orchestre ça na kin ou bien nini ou bien aux zoara groupe d'accompagnement ba accompagnement na ba vocal banini. Donc en fait des tina longo ki kin na ya j'ai pas recruté na recruté guité pour na ya nan ko préparer ba makamsusu ou amike pour na zana mon expérience o yeba difficulté à makambo orchestre et lo nini ambria abonabu tellement à kotombo ka matériel na yaki na kangisa biloko na nyonso après né na zo ngakin boye na zo quelques ba master ba petit ba yaya oyo ba rolinga groupe mo restreint to me rotambola pour déjà na longwe déjà et na zo sala disque et ngi lobaka ke vouloir ou pas na rosana besoin ya bâtiment ba za pembe nanga to mega ko marcher ensemble na ba donner na zo ngakin to sangana na quelques bana mai ozo ngakin ka donc naza pour 2 semaines donc dans 2 semaines on na za kin veut dire ba kwenda vutuka veut dire la kisake non eza musalango ekitsanga kin veut dire garçon capable quoi donc musalango ekitsanga kin mais ezongisi opoto koto pe makambuje pe esa koto donc il faut na ya na potala raso na yakite na mononde na kamwe voilà donc il faut na ya na mona pe baninga msusu kuna donc yango bulango esenga koto kuna koto pour ceux qui peut kanga mikuna moi genre donc il faut oyaka okindaka soki mpo otikali koto balobi soit déjà il paraît mais na ndimela yango teke cimetière mais donc il faut okende kozongaka toujours. Gémérose eza na Nelia na Belongo mama pasa abina ngai Laetitia ngala lingaka Gémérose na vocal moi salela ngai na osalela ete mais osala siko ya commission le roi ya Nelia na Belongo abia lingaka vocal osala na Okota Saint-Valentin na Saint-Valentin ya Blaise Boula ka wana bete babi vocal ebele biso tona beso Gémérose to yokaye vraiment na vocal ça na les marquis na o asale pas Blaise Boula ngana za besoin na Rolanda Bino faut ebisa Gémérose bonga bi bon Nelia na Belongo le na okuta na Gémérose veut dire na signaler Gémérose que Nelia na Belongo abi faut yoka il faut sentir pour babi bino musale le kamalo banebele donc vocal ya okota na vinanga basi balelisanga ebele mimi kwa kala makamba koleleza lisusu te si tu te reproches rien tobimaka ta ensemble mobiala mayimbi papa égoïste bona yoka elengi ye ayokaka ye mopepa libanda elengi ye elengi ezalaka nzoka gu wana okuta donc eza ebele préféré na ngai layongwangwa te motema ekomi obeta seleva mano kokaze kongolo na komi obangai oyo mpasi susi mamunue donc eza ebele donc ebele na misusu Omar Jacob pena mutu mikolo oyo
coaching eza bien na Marc Jacob. Donc coaching beneza management beneza bien côté wana donc Marc Jacob. Donc voilà, on a vu que c'est le plaisir na Marc Jacob, et c'est le plaisir na Yemoro la mine d'Ovo. Ça lié plaisir, et ça le plaisir na David Kossi na Belgique. Alda Mayele babi yo faut zala to le lona batute, babi faut zala mpanzi po yendo ebi masolo. Babi mingi ndeka yo zala ndenge siko zali. Bon, j'aimerais continuer na yo vraiment que vers la fin parce que to yo zoyo na Marc Jacob azo salo ba mo c'est bon qu'on a ba clip na yo. To mina suka to que vers la fin siko o souhaite rapper un jour au vandisi masolo na kin nde batutu ba vandisa masolo na kin ou bien ndenge ka ozolo ba ke il faut ka oyaka obongisa koto ozongi ou bien ndenge ni parce que to mona ba collègue na mususu bazo kende ba masolo eza na kini fe vanda kapenza o vandisi masolo ba misuku to yo mona ba kenda na sima na me bazo saka ba pressé ba makambo ngo vanda kuna na kini siko yo pe généreuse soué na ezami. Non, moi déjà ça fait déjà un bon moment base nanga ikoma kin donc ngana za suswati nga bena na koma kin awa tellement makambo ngo mundele esenga air moko oya kokuta na bango pour se justifier donc yango comme osenga base nanga yi donc nakolo bage pour na tiga on bena bimisi carte électeur donc na koma bena moi na kin nazonga donc nazonga bina kin awa eza oye pour musalango esenga matériel a bien clip a bien et lamba bien za koto kuna ti non wana za te banaka wana ebana il faut bina robeti discours batali bina ke discours bon beti de garçons mamoni bina yango donc pour ba clip to salara bato 4 misu balanda donc matériel makamwa bien za koto donc kuna ezalaka nkunga banzembo mo banzela bina biesa ba côté wana ko vanisa donc makamuna donc na ucho biso na ye pour na zonga dans 2 semaines donc né na ke base na ngeza kuna awa eza studio pour qualité à son ezala bien clip ezala bien mais base na ngai adresse na ngana minito nanu pena eza côté wana le côté eza to kuta na kana mundele to se justifier. Voilà, merci beaucoup. Je vais continuer là, tu vois, vers la fête, comment qui est chité. Dès qu'on a ça l'album là, yo, bien sûr la clip. On souhaite rappeler ça la featuring. Nos collègues nous posent dans la maison mère. Héritier wa talungwe maison mère. Déplique à lungwa. Ba brigade ba lungwa rose appelle besoin ba générique. Ba mission ba lungwe belé. Rose appelle besoin featuring. Et Zara ba mission maison mère mais ba mission fait orchestre msous. Ouais, donc en fait album nangai nazana 3 featuring nze momoko déjà na déplique to sito yembi là ndenge nazo kita tozo yemana JDT na sur dans une semaine Blaise Boula ozala to yemana pe chanson moko hier soir dans une semaine to travailler na studio après nga na zui na kinanga donc nazana 3 featuring bon net ningo tutanga ndeko nanga wata déjà ndenge naza charger ndenge ye pas charger tout moi boy na bige même mutu nasana besoin bena na éviter so ba permettre et bo alotin nasana besoin voilà nasana besoin et le romo pour na bige ya ko plaquer sous sol naza awa to lugi susu net pe bon nzembo na ocho bimisa wana il faut en tout cas remercier na banana nous et pas vieux beaucoup le papa Wemba petit aussi pour na yembina musicien na ye pour na yebi ke bon qu'est-ce que ba pesa ka batika musicien ça na liberté wana te ga ko yemba Joe Noir donc a beteninga bina ba likolomo na quartier 1 pour nga na yembara na sa école ya idole langa Redi Amis tomvuga micro so ina yemba na micro bena no soneni boke na idole Redi Amis Fabrice Redi Amis parce que yo veli susu Redi Amis nga idole langa zakai donc a mutu apesa on va interpréter nzembo mo ya Redi Amis donc a quartier ROB mama kamobele bo comprendre je quartier intime interpréter nzembo Redi Amis parce que oza idole Redi Amis bon mengo sena revenga olamuka ose ya mpongi mapasi na kobelela o pasi nga loboko moko
nani kosunganga geita nasalelaka se batonga na famille ya babola mama donc wana siko vedi na olela vedi redi amisa obima wa j'aimerais pas obima kana kati na ye donc biso to vous kaka soki na école wana soko oyemba bina micro estantara soko na tala ige quartier il faut mutu moko o il faut akoka pe moi pression wana na kendaki mi na monaki viva la musique po na yebi ke sa école mo ya makambo wana yango jole no ba obeta na vie na idol na oredi amisi ba ilo kanto na linga donc na linga kango te ponani tellement c'est mon idole soki na yembi na ye éclaté non soki na yembi na ye on dirait na ko copier donc na ko déstabiliser nga donc na mona ke mystère pas na linga na tika suspense wana ya po moni mutu moko soki o apprécier trop soki o approcher pe trop ko yeba emsu mabe na ye na linga na tika la na somo vie wana na degré moko boy ndenga musika donc na PCP mbote côté azali na profiter pe vient na horizon masamba maki maswaku donc mbote yango Dieu le noir en tout cas merci mon frère kalamingité oyogelo to salaki. Voilà, tu vas continuer, j'aimerais comment chuter vers la fin. Sur émission OESA suivi na www.potonapoto.com. Babi Wani vous retrouver Laetitia Midi la patronat. Autrement dit version originale dans 4 poto na poto. Il y a boyezalate. Dans ezalate ko ki ma course na ngata po o amwana. Ozamwana voilà. Tout le monde qui est na fin, tout le monde na suka siko mode la fin na yo na bateau balinga généreuse. Na ba fanatique ya bonne musique ba o ba sepela na généreuse au promettre bango nini programme mouvement na yo o kitaki dans 2 semaines au lobby déjà programme mouvement na yo ndenge kuna bazo répéter wapi boza na place ko ba bimi ko bokomi ka ko tout à grand-père bino so bo balukaka na sima nda ko wana répétition bo zora na sima na bino so bo tout na wana. Non, en fait, né na saboué, donc na recruté. Na lugi siège et si ga o nyo so mona na ke ya bien vous en a facilité adresse mutagoya muta bis voiture nyoso voilà o peut to négocier bien na rozona nga ngai place et équipé na ngote na sirna wana oyebisa fanatiko elinganga nazo yoka mingi oyo bozo yebisa ngai ya bien nazo zwa ya mabepe na ko chango mwa pembeni mais matoi na nga pena nazoka mingi na aloba mukie de mon côté c'est juste nazo sala qui na bossé bien pour na décevoir ba o bazo soigner la ngati na yebi na temps o mingi eza on va soigner la rao grand gas grand mais mingi siko pe ba to soigner la mingi ça ba basi bon siko pour na soigner le boani po mingi na minito ne na sabu ça pe na bateau ba na doute tanga tu vois ça c'est une réalité bana mi bale mingi bateau ba na doute j'aimerais ce soit ça ni siko bango ne ba fi ba yo sabako ke te mona mobali wana oyo abetaka ba biloko moko mélancolique ye muto a consoler biso donc bazo disité na bango yango siko na linga ti quartier 1 yango mona ke quartier est à côté de la maman pour naïbi bango va to côté la et réseau bima na si mwanda mo baboyaka ba o katsa nanga mwana naïbi makamna loba naïbi makamna uti côté moko boye na tamboli na zui ce que ça katsa nanga naïbi makamwa quartier 1 quartier 1 bima quartier 1 bima kala mingi te quartier 1 so bima quartier est bien ma mère donc mère bino bato sonne la raye mère na homo privé mère na yo ouais na za libre ti ko le bo sonne le mère za te mais ayebi ke musana nga ayebi ke musana ngai donc nazaka na double na naza mutu ya mutu naza pe mutu ya batu babi ba mère bo sonne nga abotika na sonne parce que mokonza masolo baza mpanzi aza mutabata aza pe mutamère voilà monde la faire yo la batu tout kabana ngana yo mais to kabana boite futa kabana nkunga parce que oza musicien ouais donc na pesga moi mbote na ba o balinga ngai
Boken Maïlor, manifeste-toi. Na pesi mbote na ngai pa ya Dimitri Bakala vie na ngai o pena ke sans ye nazolo ba c'est la kata Kennedy Kafuti Jika ya Mambukele donc na pesi mbote na ngai e pa ya Olivier Mukoko Trésor la tortue Ted na pesi mbote na ngai isusu epa ya Gimov Msasa na bosanité na pesi mbote na ngai epa ya Toussaint Wasingi Ouzing Rose mon bébé Christelle je t'aime voilà Christelle je t'aime oui c'est ta fille c'est une fille deux filles Ouzing et Christelle d'accord Christelle des gros bisous à vous les filles de papa voilà tout kabana boye tout kabana na nzembo mais na bosa no tunelo moko producteur na produit yo moko so comme producteur po bino mo mise ba comme producteur ba producteur ba comme ba yema kambango et comme beta faux parce que yo mo peut produire carton donc na minute opena j'aimerais ça y moko abunda ye moko ka ndenge zala bo net ba avec Kennedy Kafuti wana ndeni j'aimerais na peut ça 10 séances la carte de Kara Wede petit naïe. Ouais, donc je ouvert. Donc pour la linga musique. Na koti kangote ke pour producteur à mon aninante. Donc na minito na sana obunda. Quartier 1 toza na kotungango na bande konanga. Ba Serge Gadilou et mo vandige Mar Jacob a sur non. Na salo clip. Mais Mar Jacob pas ko produire yo. On brande sikoyo. Oh moi. Et le management est ça bien. J'ai ça bien bien. Yango esenga il faut tout comme bakoto. Là. Donc j'ai ça bien. Na minito nazana ba o yanga batu ba changa poa. Pour na vanda ipe na talagi oh. Mais on dirait pe jango na talagi na bagiya ya o ya mikolo ya minene o ya succès belé. Bango mo peka ba produire ba disque na bango. J'ai vite compris que faut qu'on soit en charge, mais la porte est ouverte pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup, j'aimereuse. Donc, c'est ça va fanatique nayo, ba téléspectateur, veut dire ba Isha Koko, ba pièce rare la championne Isha Koko, ba Charlène Mouikana, ba non rappelé ba Gisèle Fouy. C'est ça va tout près c'est la kin quoi. Ouais, Gisèle Fouy. Koti sanga kelasi ya murena yo mobuchu atatura tongo yelanga na kokima kelasi te ata malili ya ivere na kobuka jamais pona yeba sheri alingaka ndenge nini pona yeba olovaka koma aprama koma teme mobuchu Roger ya Roger niwa wana nze muna chaki na ingeta bébé Buchu. Voilà, merci beaucoup. J'aimerais se toquer voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. Et puis que Zambala Soukate, tout le monde en a sous. Voilà, fidèles téléspectateurs. Tout la émission, on a vu qu'il y a besoin de CP là. Babi la patronale Laetitia Midi, au son nanani. Allo Baramalembe. Ndenge na ye bao ba yebi ba makopi jansi sanjo ba makopi na ngai ba alda mayele ba yebi la patronale Laetitia Midi aloba mingi te musande le gamaloba nebele. Voilà, merci beaucoup na tante Bernadette Mangala motema ya papa Paul Ibanda. Merci beaucoup na maman chérie Espérance maman Kuluntadi là, pourquoi pas maman chérie aussi Constance Mwala. Maman ku motema ya papa David Mwala na que vous avez belé David Kossi babi boss à Kin Belgique quoi David Kossi na Belgique pourquoi pas Eddie Massidi vous avez belé Aleyo Mandebo capitaine na Irlande batutu na Lela bino ya trop veut dire la patronale Laetitia Midi Lela bino ya trop. Merci beaucoup l'équipe munene ya poto na poto. Merci beaucoup na Lamine Dovo, Serge Kassiama, pourquoi pas beauté image, pourquoi pas plutôt Alpha Sage. Voilà, une équipe nene poto na poto, coordination, coordination en crasse, n'enga mukete, ngos club Lilian Zambe, veut dire pas simbi masolo lelo, ngos club babio il faut zala redéplacer il faut zala babi koto beauté image koto ngos club Lilian Zambe souke belé na mutu
tara elili ya nzambe ezalaka ndenge nini soki ebele na mutu nayebi ke boza ebele. Merci beaucoup na Jean 600 ma copine Clara Ntambwe, Francine Kajinga, maman na Gracelia nayebi ke boza ebele. C'est un garçon complet. Babi solo là, tantôt Gala au Congolo, autrement dit, star Yamakila, champion, race de vainqueurs. Babi boza branché bolanda émission, on a mis un avec la patronale Laetitia Mbidi. En soi, nanani. Vedia Lobara, nanani. Merci beaucoup à trop, on a l'élève, nous a trouvé un gros bisou, bye bye, à la prochaine. www.potonapoto 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 Léa Ndaya Pakitangwi Nanou Nzongo. Je t'aime beaucoup, mon bébé, tu es à moi. Laetitia Mélodie nazo comprendre lobango te madembo akei wapi mbeto bolingo ebonga bato mibale natikali ngai moko Madembo Kalema papa mama babotanga bakufa bakoma eskelete na lilita ye ngai mpe nazokufa mpo na bolingwa madembo mame Blaise Uta deception kati misisa bomoi makila nzoto nyonso esopani kasi dembo akoki koyokela ngai mawa ye Natasha Anelia ndambo bolingono madembo koki osomba na vi na ngai pene na yo sheri mabe ekoki koyela ngai jamais.